tour du monde edino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les parisiens yanga motema na pesa tour du monde edino image yanga motema na pesa nananya Anise edino image toko mona sito yo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sito yo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc bisonya so simanango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond tour du monde edino image banda sango bilili yekola koloba vérité mama pambo kiadi franco alobaka solo mobuki lokutana ndokise moto moko tata na bino zabolo edongolo miso okolimwa na Margedon. Est-ce que na kosi dit le tour du monde bakolimwa banda sango bilili Bonsoir chers amis téléspectateurs, chers amis internet, c'est Maggie la balançoire. Nazaka nabinuti na lifobo bozo pour la bonne dimate. Le lozalaki anniversaire ya bébé Senzongo motema Emile Alias a on a kata bord chez Manzuzi. Babi DJ Miel de Paris bazio wapi jamais bazoyo. Babi abengse kaka Maggie la balançoire na edino image. Tous les moi ba image parce que c'est moni Maggie la balançoire c'est que dit nazana sima. Joyeux anniversaire à toi bébé Senzongo. Maman ma passe à main de Shingongo motema Emile Alias babi. Pourquoi pas Tanzongo, pourquoi pas Didier Nzongo, Aïna Nzongo, bébé Senzongo, vraiment. Joyeux anniversaire à toi, plein de bonnes choses. La santé, la prospérité, la joie. Que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Vaut mieux tard que jamais, vraiment profite bien. Et ça, vraiment, jour nayo, toza kana la simana kaka. Babi Maggie la balançoire, so qui a bimé et pas bébé Senzongo. Na sala nanga ba, be katolek na sala nanga ba vidéo n'importe qui mais na sala parce que za kita la kam to betrana vraiment. Louetou, maître japonais vraiment toza kanabino maître Manix et maître Chouambombo babi moko mon oncle maître Jessakel jambe électrique vraiment balobi Judith Sebo maman na Souleymane Aïcha na Kata Lyon babi odila munele 3 fois patron babi il na 3 fois patron babi très fort babi apocalypse belle apocalypse ange babi Vicky Poutou babi Armida love ya Barmida vraiment merci beaucoup à toi Edino image kotatina kati zula biso vraiment ba image abi manzuzo tondi siboro yo baro tonde ce soir ezoyi de ma béché mal aussi à ça vraiment merci beaucoup à vous au revoir à bientôt. Bonsoir chers amis téléspectateurs, chers amis internet, c'est Maggie la balançoire. Comme je vous dis souvent que c'est Maggie, toujours Maggie la balançoire. Bon les mangate, balobi au koufi au kei, au beli au pemi, toujours la balançoire. Bon les kinga na kan l'équipe nous na basika, na epse bino katokuta na biso no solo na pokwa. Chez Manzu zezo inda mabepo na anniversaire ya mama mapasa, mai de jingongo. Bébé Senzongo, famille Nzongo, joyeux anniversaire à toi. Tozaka awan anniversaire na yo. Tout le monde va bébé comme ça bazawa. Yemo comme t'aimes mais les scandales ba toujours que mon bala mutu ata obombine toute la journée na mutu alukaka moi sinaye. Mon t'aimes mais alias azawana. Faut apaiser là. Joyeux anniversaire à toi bébé Senzongo. Merci Maggie la balançoire, merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va ma chérie. Ça va? Oui, très bien, ça va. Un peu stressé, mais ça va.
bato nyonso bayeka pona yo biso nyonso tozaka pona yo derrière la caméra Edino Image pe azaka pona yo ezosala ndenge nini BBC Nzongo Maggie na BBC na la mère de Jimé na baizanga mbongo za na batu yango wana réponse na ka zanga mbongo za na batu koyeba ko solola yango esala bien bodeti Nzongo babimaka te première fois baye awa batete Nzongo baye awa bayeka pona BBC bon ezali nango kaka elo moko poto sepela entre famille yango na toye siko après tokende pa idolo pa ya Mami Losia to continuer bien skuna quoi. Merci beaucoup na BBC Nzongo okolo bana bato nyonso nini bien sûr que le bike oza muta batu zala na mbongo mais kozanga zanga mbongo mais kozanga batu te bato nyonso okolo ba nini pona bango. Nasengi vraiment merci beaucoup surtout ma copine Get Bakika Kaoumela baby Koumesi yo ebikara. Nasengi vraiment merci beaucoup vraiment merci beaucoup. Même à ma copine Flora Malolo surtout Mela yo ebika ma sœur de dedans. Leti Nzongo Lido VIP apola raté ye batu nanga so alati batu ni alati nini lolo timolisho gaga la star la Starling quoi Deborah Senga pire petit nanga Vanessa ba Fossette balandaka toujours ya na bango BBC merci beaucoup Maggie pena na sepeli na yebi ko ya besi côté tant pena na Edino Image bo déplacer pour boyebi anniversaire ndeko na bino BBC la mère de Jumel quoi merci vraiment na sepeli na batu nyonso baye kutumi makwata motema Flora makwata lolo timolisho ya wata BBC Emelia ndeza la Celia C tout le monde quoi to sepeli en tout cas vraiment merci beaucoup ndenge bo respecter invitation nanga quoi li idolo merci vraiment. Merci beaucoup à toi BBC Nzongo la mère de jumelles na lobaka na munoko na biso mai de Jingongo mai du Jemio vraiment tozale kan anniversaire na ye Edino Image azozu la biso ka ba image babi merci Edino Image la biso ba image à tout à l'heure. Les autres sangani a chez maman Nzuzi à Paris na manza kangi Paris moment oyo atuza ko sangana wabino King Foreman Masala Mukonza a ende boyi Paris London to sangani a pour anniversaire BBC Nzongo ya ba jumelle moi c'est aimé l'alliance donc BBC chérie na ngazapi Banzongo maman jumelle maman pas ça ouais attends tout ça dans l'anniversaire à BBC Nzongo maman pas ça donc toi là on a aimé l'alliance équipe complet quoi ba Gizna Senga Nzamba Kabelo ba Deborah donc Gaga équipe tout aller à Sandra Mwanzaba tout aller à Cédric le beau gars du groupe bana pour ça tout aller donc tout ça pour anniversaire BBC Nzongo ko aussi mukolelo pona sengo makasi a chez Mondus botraka été ba tenir bête na nga mukete donc ba tamenga nga ba le ba nikes ba yaka ba massa tout ça donc c'est qui trop quoi précis la taille peine à pointe la dit la fraise kande la BBC bilengi wana bino King Fon Masala la dit la fraise et ça n'est pas mukola lelo na anniversaire BBC Nzongo. Bonsoir mon yaya. Les lopédia donc franchement minga le bezate bien mon bon mona BBC mère des jumelles donc il fêti et les gabana bien ya le beza ngote basi to baza awa mi ba bi baza vient na yumona boga joyeux anniversaire ma yaya BBC Nzongo joyeux anniversaire ma yaya BBC Nzongo Umela ba prospérité c'est la famille là naza petit à Emilia donc BBC à moi si elle vient en live donc voilà donc quand je parle petit Emilia BBC Emilia à sa grand frère il y a Hans Luzolo pour la bateau baï baradé Emilia à sa grand frère il y a Hans Luzolo là naza masse à Hans Luzolo donc BBC à sa moi si il y a grand frère Nabiso si qu'on a évité au balandi BBC Nzongo awa soyo oza mo ya dini olingi olibala bango na esika oyo voilà ils ont anniversaire à BBC donc on profite d'aller calme avec beaucoup de sagesse, c'est vrai. Des moments comme ça, ils ont au diable à profiter pour assaimer ma troupe. Mais là, jusque-là, ça se passe bien. Je suis hyper content et voilà. Moment où il y a plaisir, tu partages avec la famille Mobimbana, Minaye, ma proche Naye, ainsi que Nayo Morobe.
Donc voilà, pour nous, on est hyper content. Il y a participé dans mon maboye, Navie Nanga et Melia. Donc je suis hyper content. Franchement, merci Mingi, la duchesse Mike, Obikara, donc franchement, tout ce qui est la présence na yo, donc il y a le Mingi Zate Oumela. Merci beaucoup. On a profité de l'occasion de saluer Minangaï. Maman Salanga, on se le malgré tout à 8 ans, il y a Rosalana Bissoté, on a Pessimbo, na Diabolos, et des dédicaces spéciales na Imoro Diabolos, Massanangaï. Ainsi que la petite sœur Nangaï, Priscilla Yengi. Voilà, donc Batunios tout Bazo Landabiso. On a passé mon moment à Panama, on a la à Bruxelles, donc lobby, on a vu train dans la zone Bruxelles. Et na pesi bandegonos bolanda moment oyo moto mais tu l'as dit chez attaque ni oyo ko sala pour osekisa biso attaque comédien quoi oselo moko oyo esepelisa biso pour na anniversaire ya bébé Senzongo. Bon voilà na be dans les selon va passer oui bi jeune couple mo ote obalana ndenge na kini ba jeune couple babalani mais ce qui fait là babalani babote de amona moko ba oto obalana sikaneza la ke mobala zui congé ya travail. Moi c'est pas eu congé bavanda pour baluka mona mibale parce que mona liboso baboteki avant mariage à côté de 5 ans et ça dit que jeune couple bazotala bango ya repos banovanda plus que la chambre mona obetani bale na salon na bacamarade na inekela mona beti bale côté na chambre na fenêtre chambre mona landi bale akuti mama na papa bavai na mbeto alokoti bale atuli mama papa chava papa maman dit oui ça va bien, va jouer. Moi on a qu'à jouer. Deuxième fois le côté sur la fenêtre chambre. Moi on a côté papa maman dit point oh tu vas la linga la collier na mbanga. Moi on a vu balé papa on va te moi la côté. Attends papa pourquoi tu manges maman la bouche? Abilo mon fils va jouer. Moi on a qu'à jouer. Le côté troisième fois. Pourquoi tu le côté troisième fois moi que bah comme on a plein d'action. C'est-à-dire, oh, de l'homme Mayuko. Moi, na côté à Zobale, moi, na Zibale. Ah, on a papa, maman, va Mayuko. Moi, na Tali. Ok, papa, maman, va nous battre. Papa, maman, surtout qui va dire le moment où on a regardé la chambre. Bah, tout dit, Gladys, ça va? Eh, papa. Bocha na bino nga kena ngo beta bae bocha bien na chiki bino. Merci beaucoup la duchesse. Babi fleur moi ça pembeti na li. Mimi ya le bezate fleur. Yo ozame copine ya bébé Senzongo. Bébé Senzongo copine na yo. Siko fleur oui. Dès que y a un anniversaire ya bébé Senzongo nini o yo penza eta que meilleure copine. Ozala un mot ya dire. Oui, en tout cas, voilà. Anniversaire comme moi, ma bébé Senzongo. Donc, normalement, vraiment, il y a qui peut éviter. Pas ça, anniversaire. Vraiment, il y a un peu plus que. Namoni 50 champagne, namoni 30 whisky et les kelinga. Donc, en tout cas, il y a une belle photo de ça, anniversaire, ma passe dans le mois de juin. Il y a ma jumelle. Mais, oh, ça a mis un bout de coup comme ça. 50 champagne, 30 whisky. En tout cas, camarade Nanga, nous souhaitons qu'à joyeux anniversaire, plein de choses. Et de plus, les notes église pour nous retirer la prière. Et nous avons bâti comme belle. C'est quoi, Fleur? Nous avons évité au Nus Baza Awa, au Balandi bébé Senzongo, la mère de jumelles. Donc, comment tu as ma passa et Zangolo? Mutu soto abota mapasa so boti lipasa so koza lipambo limo ute pa ya nzambi siko pona mère pona mama mapasa olobi nini pona be vite onyo so baza a obalandi bébé Senzongo c'est ezaki noka ngolu pour déjà na famille de Mel Elias et Mel déjà moi ça lipasa donc il accepte que oui bébé Senzongo aza pena moi na vie o nzamba tindela ye donc après sur mapasa wana donc voilà. De Mel aussi à Zalipasa, yango batini les personnes ma passa. Voilà. Merci beaucoup Fleur, moi ça peut mbeti na li. Babi ya mambo esuka ate, tuke na bango likolo. Atomi ma bango likolo ndeka ezalaka. Babi mo yo penza so no bien te koyate. Bonsoir. Antomita Chabert. Babi yo, mututa te ma pembe na yo.
Antometa Chabert nous toza awa toza na anniversaire ya BBC Nzongo la mère des jumelles Antometa Chabert présence na yo a kati a ya anniversaire nini oyo ngo expliquer biso na anniversaire ya lelo anniversaire ya lelo en tout cas bon anniversaire na petite sœur na biso BBC Nzongo comme le dit la mère des jumelles bon anniversaire belé yango to vandi awa au moins na staff yango so balusi miso toza na viena biso ziko viena biso na pembe vraiment na kati ya pembe so totali pembe na kati ya pembe ziko waza ya na biso kolo idéologie on pesa biso ba conseil pembe na ye toza na MP12 to 10 jours MP12 ndeko moni avandi bongo na merci Doni oya ziko motema ziko motema côté gauche oh grand nga prêtre mère vraiment ndenge lobami nga moko Antometa Chabert kolo likamwango ndenge lobi kolo likamwango ndenge moni ka neto vandi staff oyo eleki ba staff neto vandi eleki ba staff on comprendre neto vandi awako totala bien to loba bien eloko eleki awa ezate awa eleki nango to alikolo merci kaka na masa na biso na oya biso na koloba mingi te mais na suki awa merci beaucoup c'est gentil merci beaucoup bonsoir Nikes Bayaka vrai Joe babile meilleur sapeur ya Paris Nata normal Nikes Bayaka Nikes là on est là parce que c'est l'anniversaire de BBC Nzongo la mère des jumelles pendant l'anniversaire de BBC Nzongo Nikes osana moni ya dire oh il longo le so 4 minutes oyo ouais non le bakaka joyeux anniversaire la bonne chose bana bakola malamu etake ba mapasa bana chance et là on a une le bakaka et là on a compris sur tes poteaux et comme ba saper ba comme na bilamba kala et dans saper et la mozwa tetikeleka ba saper ba comme na bilamba kala na zo mona etino oyo na sombongo to ezali na temps mais yani kensi nga petite na on est période vient en danger mais na aura que l'autre est là ya mboka wana kuna ya Suisse ba biso disant aleki yo petit nanga so leki mutu ngale na Paris na sala makambo yo bato basate na kena hélicoptère bato na hélicoptère na tangi mbongo bato bakena mbongo na kena le pied de Jésus bato le pied de Jésus donc na boye c'est que ngana papa ma bato nyonso et là on a ça te on a hélicoptère dans la côte oui on a bien sûr yo mona na faire ça c'était liboso bato nyonso na mona yo mona te na sana ngolo ta bato là na mona na ngolo ta ba dola ba confirma yo sapera monene ngala di la presse na mona siko donc c'est que ina sani donc c'est que ba la nanga yo mona te mi benga nzambe ba to benga nzambe na mona donc c'est que naza modèle mais là on a le baba petit la dit oh frère nanga et que frère nanga et dit le frère nanga ya mboka moko to le ba milité yo mona ité que jour papa mo na kuna na te ba nouvelle collection na mona ni kes na mona ni ba le mona de la te ba nouvelle collection na mona ni kes ta yo nzamba bilamba mona la te nouvelle collection à Paris azate na mona ina monde a une nouvelle collection azate kayo donc c'est que on a nzambe c'est bolanda suivez le guide bino atika bino boye wana tabila makala ngasika si babi onikesi ya kanzambe ya Paris alata bilamba atala te moi si toko babi ya lobea utezate bébé soir lelo ni bébé tout ça anniversaire bébé Nzongo je m'attendais pas du tout vraiment na mona bato belé bongo vraiment je suis étonné na yeka bona na ngantaba la moni vraiment festival les souterrains comme festival. En tout cas, rien à dire, ça fait du bien. Tout le monde dit que nous avons qui notre tribu sur les Congolais, mais nous avons à Paris. Donc ça veut dire que tu continues toujours donc vivre tu vivre en Akin. Donc Batakin ne peut pas mon Merci beaucoup ma chérie, vos chéris, félicitations. Laetitia Nzongo, Tobi Lelo est anniversaire à BBC Nzongo, hein? BBC Nzongo la mère de Gigi. Mimi Olobati, Tarayo petit sœur Naye. Donc, anniversaire à BBC Nzongo, on a Monica, la dit la fraise de moi. Christelle Mossei, ayaka netika zwata, bakutali na événement. Anniversaire bébé Nzongo, mère doublée.
double, la mère des jumelles. Anniversaire de bébé Senzo, on a bossé de tosé belé, la Tracy, la taille, la diabète. On est beaucoup. Et dit mon keko la kuta la qui a papa de moi. On colle la thé, photo la mouka. Na begi Christian Mose, abina ya nini, na biya kakaka. On moni makambango, dak la japonais tina manga. On moni makambango, yangolo. Ma copine, si on y a mon maman, il y a bien que la vous causez la pongi. Donc surtout qui fait ça. Grave, je m'attendais pas à ça en tout cas. Na Monique et bébé Senzongo vraiment non pardon. Ah vraiment l'icolo vraiment yaya balé qui mêlé toza. Rien à dire. Si ma belle, elle me sentir en ouais. Minga le Bézati. Bonne continuation bébé, au revoir. Bonsoir Moya, c'est Kinois. Babi Minga le Bézati, Tara Yovrejo, sa père. Babi Yoji yaya. Le nom awa tout ça anniversaire à bébé Senzongo yaya. Au monde on a bossé anniversaire Senzongo, la mère de Gigi. Bon, biso doki ngana taba mais joyeux anniversaire ndenge za raka. Donc tous c'est la raka, ndenge za raka. Yo yebi Charles Cyril qui les obeta. Toza pena wa biso ko sarate. Yango yo. To ko sarate. Yango yo. Yo. Comprendre. En plus là chapeau papa Koufaki nango. Testament. Donc ça Balobi, l'autre est là en Suisse. Soi-disant à l'équipe Ango. Moi l'autre est là en Suisse. Babi soi-disant à l'équipe Bino là nickel. L'autre est là en Suisse. Babi à l'équipe Bino. Naturellement papa Wemba, il y a l'attaque danger que les cabines. Au moni biso beta batandi basombi quoi. Biso beta rayon. Biso beta dans Paris. Paris bako sa te masola forme oh. Dans la 2015, 2016. Donc ah bako sa te. Paris bako sa te. Yango. Comprendre. Donc oh ya simo kimbango forme. Fuma bilelo papa mbatikeli batuye. Yoka chant. Voilà, on va comprendre. Il y a on va couper. On va voir la marque. On va champion ça va solo là. Donc, rien à dire. Ça fait ça, on va chant. Hommage. Chapeau papa m'a coupé dans un on a Paris mutala ngate. Et t'es comme par commande. Merci beaucoup Yassine Kinois, félicitations. Babi toza gafre na ngamoko mba vero mangoi. Ya ngai. Ya balobi soit disant l'autre est là. Joue ya tellement papa même papa qui ya l'attaque ma casse. Ala te la maoyo bakundela ki papa wemba. So ya no beli yango nini. Eza mabete eza pas le kumu à Congo. Tia mabete ça va. Et après maintenant na polémique ça va. Mais nga mikolo na sola mingi na ba montre. Voilà une vigita. Voilà une vigita et à 3000 € montre yo. Ouais bien avec un train de une vigita ouais à 3000. Bilama na sola ngo sous tepo confusion côté trop. Babi gaffe le toza anniversaire bébé Senzongo la mère des jumelles. Babi qu'est-ce que bato bazar wa bayandi bébé Senzongo pour bébé Senzongo ye penza aebani. So gaffe on le bani pour la bato nyos ba éviter bayandi bébé Senzongo la mère des jumelles. Ah oumela nega vraiment ngwa lo baga. Oumela bébé Senzongo. Oumela. Oeda viena yo makila ba champion d'ado solo là. Ah oumela joyeux anniversaire, plein de bonnes choses. Nega ezala quoi? Naleli minga o lobezate. Trop parler petit. Merci beaucoup grand frère, merci beaucoup. Bonsoir. Grand frère na Didier Mbala pembe. Toujours yo di kaka vrai chéri. La mondiga masolo toujours otala to sepela. Journaliste a bien. Merci na musala osala. Toza rondima. Babi grand frère na amona kaka. Na mona kaka on a bien yo lobate. Grand frère Didier Mbala pembe. Babi yo. Et panyanya. Gaffe nanga toza anniversaire à bébé Senzongo. On le dit pas l'anniversaire à bébé Senzongo.
vraiment anniversaire à bébé Nzongo toyambi yango tosepeli makambo nyonso ya carré talaka bébé Nzongo oyo Emeli Alliance bébé Nzongo opusana tovanda donc Paris dans toloba donc eza Emeli Alliance bébé Nzongo merci vraiment joyeux anniversaire bébé Nzongo tomoni makasi na yo toujours nzambe bakiselo mikolo famille na yo mobimba bana na yo mobali na yo bokele liboso nzambe asunga bakisa oyo ezangi lisusu talaka biso baprêtre tozali ya basirili kina sabi oyo babengi fongola finesse mangoi bavero mango bajutel pito comme le plus sage bakarabanke oyo yanga moko ya motema riti mayabu biso nyonso tozali ya bafinesse mangoi biso nyonso donc tosepeli bajaki mawanda tosepeli donc anniversaire tokos donc oyo aye te mawa tro merci elengi epuwa epanelaka fela adidie babi umela babi bonsoir naga fela atino babi lelo eza anniversaire ya bébé Nzongo la mère de jumelle moi ça aimé l'alliance tomoni présence no aga frère namoni lati bien oza nini oloba mpona journal lelo oloba te banayebaki yango te eza anniversaire na ye bapesaka bamerci ndenge abakisi mbula mbongo na mokili bapesi merci gafe nanga babi noma bato bakomisa tokotika tino babi ça veut dire tino alata mpenza to katala te tino yebisa bango latini na minute oyo bayoka eloko oyo nalati ebilo basayiwa te balataka nalati ganele check nalati bangle collection bangle oyo aomolaa yango nasi na longoli na bakiseli ye obi omkonza yolo nangongo nga mkaza comprendre so nzambe aza wana mkonza yolo abo yanikesi abo osema yaya vero mangoya ya lubeza te banda bakini angola ya nanga vero mangoi ya nanga me aumela asala mo ya umela ça veut dire vero mangoi ya mavero présence no aweza babine l'anniversaire bébé Nzongo la mère des jumelles présence no à l'anniversaire en tout cas ma joyeux anniversaire na bébé Nzongo na mapasa motema Emeli Alliance oyo boya sa mokili na ye mpona pesi na ngai danse ezaka moko ete umela babi umela bébé Nzongo umela mama apasa boza ya nzambe eza ya koyinda tozala bato nyonso awa nde toza boye eza mpona BBC tolobi ka eloko moko BBC Nzongo motemeli ya Alliance umela twana de catalogue mikolo système ya de catalogue système ya de catalogue Simon Mbango alobi système ya de catalogue mikolo akoka te vero mangoyi de catalogue bonsoir namoni kafe na ngai arosa ngwidi ofere akumisaka arosa ngwidi ya rosa namoni obabi mba pembe mba bien présence no ana kati oyo toza awa puis toza anniversaire ya bébé Nzongo ça media ouais esenga plaisir à trop yango mwana nati bapembe natelema mpo bazwanga bien vedike tomwa bapembe boye mpo nayaki invité pa bébé Nzongo na anniversaire na ye yomotaka nde naali na basiera bien yomo bomona basiera bien mobala bien basiera bien mobala pembe basiera pembe na oloba mingi te nasepeli tro joyeux anniversaire à bébé Nzongo yango moni présence nanga na kati ya esika oyo yango mona ye kaka yango sa balobi album afere ezobima soko fere oyina biso nino oyo ya sika ya bien babimama yanga fere kola aza donc na studio ayebimisa biso biloko oyo ya danger tebi ya mutu na ye fo oyeba yebisa biso fere aprépare biso nini
Ouais, tobanga te biloko ya bien ezali bosepela osakana te kaka jésus de nuance feregola jésus de nuance nika karabonika babiloko ya bien bosepela problème eza te bosepela ouais. babi toza présence ya mesi muzombo limousine mwasa limousine nininga loba eza te babi gaseng nanga babi lelo eza anniversaire ya bébé Nzongo la mère de jumelle mama na yebi mama ya Gigi mwasa ya media yaya oza moni ya dira loba nazo souhaiter ka ba bon anniversaire donc plaisir à trop les eza mokolo na ye na féliciter ba bon anniversaire non merci babi agasa nanga babi mwasa pembe mwasa kitoko ya loba eza te babi boyo olie basebele oyo baza awa bonsoir grand frère babi tomi kolati billet donc wabe mba pembe mba bien obi na bien donc ya loba eza yango te toza anniversaire ya bébé Nzongo mama ya jumelle présence na yo na bilambe ebele ni ozango ya loba ana minso non mingi ya loba eza te je suis content d'être là donc nayaki na marqué ka présence na nga nde ezalaka bon balobi lotela ntango awutaki kote wana mpona enterrement papa wemba aliaki bino nyonso na Paris kasi yo ozalaki te l'autre la nani ozalaki l'autre la nani mama antuna lotela ngo soki nani lotela avanda ya Suisse oyebi babi alata bilamba o bakunda yango na papa wemba sikoyo yoloba yo ozalaki te. Bon, moi je ne participe pas aux polémiques. Ça polémique la lobby la vérité. La polémique la vérité. Yé autaki alaka yamba la konda papa mbango. Alake yé alekibino. Je ne participe pas à la polémique. Ma personne et moi-même parlent à ma place. Donc je ne peux rien dire. Yomo Moninga de Laza. Donc il n'y a rien à dire. Ma solo ala malobela ngo le sauté. Yaomo et le bara. Yomo Lulingati. Merci beaucoup, gars frère. Hein. De rien. Est-ce que je salue ma boîte pour mon aïe sur cela? Le coup de Babi, Yegeti, Babi Awa, Toza, na anniversaire ya BBC Nzongo, la mère des jumelles. Présence na yo de Toza Awa, hein? Présence na yo, kati na bato ozoma na bato Awa. Présence na yo, moni ya di oyozango oroloba ana minute. Non nga c'est pays kanga bima nga te absent loba péter sur le micro boé. Son loba ka pour na BBC ta ma copine quoi. Yo na un anniversaire na e. Ça nina libaya igeti no be invité au balanti ndeko na BBC Nzongo nini oyo koloba na bango non non c'est plus kaka ndenge baye c'est nga pe sou bien moi pas moi calé on va te nga pe bien tant c'est peu penza ba gentil bon c'est peu merci beaucoup igeti babi moi ça pembeti na li ya koloba kututé igeti de Panama si babi mumela BBC Nzongo Tracy Kanyala Marine bonsoir Nabi tozomo na rara batebeli au baza awa balandi notre sœur BBC Nzongo la mère de Gigi
etaki yo marraine nini oza mo te dire ya koloba na minute oyo minute eza que notre fête anniversaire à BBC Nzongo. Voilà, te bengisa bato baye ba meline ezalaraka bale et les bien. Voilà quoi. Babimi Lepel, il a dit la fraise encore une fois merci. Ma marraine Tréfi la taille, merci. Et Bana Poussana Tovana, je vous love, je vous kiffe. Cédric Sama, merci encore. Merci beaucoup, bébé Senzongo, la mère de Gigi. Babi Toza Awa, Toza, maman présidente, donc c'est la congolaise. Maman présidente, il y a Poussana Tovanda, Mimi Ngolubate, groupe ya Poussana Tovanda, groupe ya Emelia, Alliance, Toza, maman présidente, Yeyo Awa, donc c'est la congolaise. Maman, donc c'est la congolaise. Le lusa anniversaire, il y a petit sœur na yo bébé Senzongo. Au monde batu ba aza awa ebele, ni moni ya dire aux enrôles, maman présidente, na biso ya Poussana Tovanda. Mais déjà, je manque des mots. Joyeux anniversaire ma petite sœur bébé Senzongo. Nakata testament nangai comme on est zalaka. Yvette Mbia yebi neni musei igeti mboma poto na poto baebi. Donc BBC, je manque de mots. Je manque de mots donc l'a dit la fraise. Journaliste camarade de Jean-Paul Gaultier. Donc nouvel journaliste à la Carrefour, journaliste, camarade de Jean-Paul Gaultier. Donc, la minute, l'a dit la fraise, a relié tous les journalistes. Bonsoir, mon journaliste. Il y a ça, la minute, camarade de Bébé Nzongo, responsable de la Carrefour, à la Mukanda français, journaliste, et dit l'image embauchée, les lots. Parce qu'il est content à midi. Dans Bébé Nzongo, on a CPLI. Lelo Penza, je manque des mots. Toi, on a cheveux qui m'bala Viennae, Flora Diasuka, toi, on a cheveux qui m'bala, Avero Mangoï, Cyril Kina, donc, Oumela. Je t'aime, bébé Senzongo. Merci, maman présidente Yabzate. Babi Tozan, la grand-frère Nanga, la chevêque Mbala, donc, nous nous allons battre, Babi Zamba Bilamba. Maman est soukate, Babi Violanga, Naomola Bilamba, Olati, viens, on va Bilamba, ils ont marqué ni yaya. Ils ont comme des garçons, en plus, ils ont ma pièce. Ils ont ma pièce à vieux, on va pas la voiture, ça m'a encore. Unique, pièce unique. Ça va encore dans le Faubourg Saint-Honoré. Donc, d'ailleurs, pour la BBC, donc anniversaire à BBC, on a élève la pièce, toujours, ça c'est la nouvelle collection. Bien le chevêque, Mbala, Babi, il y a un anniversaire, maman de Gigi, bébé Senzongo, moi c'est aimé l'alliance. Babi, donc il y a un même lié, donc il y a le bâti Bilamba, Gafé Nanga. Comme des garçons en plus, on va fabriquer au Japon. Fata qui m'a babi pour panyanya babi fata qui mbala ko comme les garçons ya le bâti là tu peux joie bien bah edino image joie bien et pour panyanya yo na fata qui si vous pouvez éviter au balandier, c'est un peu bébé Senzongo, kaka. Si vous voulez bango ni éviter au baouti musica, baouti bamboke belé, au bango ni. Bon voilà, c'est pas les gars de fait à BBC ça sola bien. BBC ba la fille Mikili, to connais la Mikili à sola bien. Moi c'est aimé la Masalanga, donc ba tout va sola bien. Donc tant que mon la yebo, donc pas sola bien. So ya boy na la ya te mais le roi il va valeur na moi on a ma pièce à sommer il quand on sort dans ma forme on a ma pièce monde entier ça raté ça merci beaucoup ya Fata Kimbala babi donc comme les garçons babi na Paris ya Fata Kimbala il nous simbi comme les garçons on a mobile là comme les garçons ya on a Fata Kimbala Bilamba grand-frère Patrick grand-frère Patrick Njoli babi bonsoir grand-frère. Bonsoir, maman Abisson. Bonsoir, Moussa Malamu. Dans le cas où nous avons chance à le lancer à moi. Et pendant ma sang à solo. Et tout le monde n'a gagné. Pour la minute, le thème Nabiso Aïza a tous un anniversaire. Bébé Senzongo, la mère de Gigi, la mère de Jumelle. Tout le monde battait Béli Balandi, bébé Senzongo. Grand frère, pour l'anniversaire bébé Senzongo, donc mais champagne, whisky, all about tes athées, mais juste représente dans yo eza ndengenini. Quand il a anniversaire bébé Senzongo.
bébé Senzongo à la famille. Il va être famille tomber dans ma poto, partager la valeur, la mission. Avec la soutenir. Comment ça moule à moko. Na âge de votre manango et la chance. Comme qu'il est bébé. Sambula mo eza chance debi ne tota na avec la biso ni bino machu mais c'est pas là bino on est ni fake ni malamu nous c'est bien match bien babi na minto tozoda mama cameraman yo asimbi pari babi edine image voye jo azon cadre ba petit na ye azo bimisa ba petit na ye boye bi mimi ngalo baté nga la dit la fraise na zena ni par dina edine image donc ya loko tinga pe ko na fula zinga ya abi la dit la fraise mo yo petit na ngoza na bien nzamba sala bien fo fongwa manga la dit na abi na pe la dinga na fongola yo penya ko poza mutama solo be omiye baté dina edine image ya loko tinga yi a fongolinga doki alingi doki asanga ndenge ya alingeli babi ya ba cameraman na pam tout ça edine image ye penza doki fin banda sango lili tuna sa ene ya bien foko sepela direct eza Gisèle Mandangi beza ke ba Mandangi toujours en direct donc ba Mandangi basali makambo ya bien na Kinshasa na Luanda boyebi to sala masolo to kanga masolo sikonde eza bongo eza ke boutique Liliane Mandangi ekangi masolo na Kinshasa o sepelité asa mukili na ye. Bonjour à tout le monde. Masolo Mandangi bandakala depuis edino image ayebi bosepela soli mandanga sasa yo ausasa yo ale moto alobaki tozo papa seko papa bosepela selo na yebo encourager oaza besoin loko abengi esala bebeti tout na kile esala bien moninga zui sepela aveni bozo entre Matonge na Kasavubu sobi kana boyoma wana obo mingi te potara na boyoma kana Kasavubu na ponga biwana na face à impasse exprimerie au moins ML boutique la boutique est là moko ML boutique Mandangi bakoti masolongo so limite ça mukina yo moko oboyo boye boza de cité to invité imbi donc boya bo sepela boza de cité jalousie zalate ML yo moko déjà tonda bana masolo kala tolanda ka bayaya nde bana masolo nzama pambola biso vraiment bota loboko en tout cas merci à trop gros bisous à tout le monde masolo kala kama nzambe na bana na ye donc nzambe la zo sala fo za reconnaissant to pamboli nzambe na nyoso kitoko babi boutique ya moko basala sala boutique na bango et simba te simba mais Mandangi bakoti masolo on devait dire bobo ngama ML boutique ya moko on a sangola bien mais bon lo batte tolobela c'est Simon ton Nzambi na ochebe na yoka ngo banda kala comment on dit c'est Simon ton Nzambi